Ma Mission TV, le miroir du monde. Vous allez balobeli ya bato. À lobby que Mboka et y avait la Kinshasa ils en a pas problème ebelé, problème de sécurité. Atangi makamelegaki na maternité à Kisenso, magelegaki na Victoire na université, na dans les maisons salama na taxi catch. Asengi que le gouvernement provincial et salamakasi pour makamane ezala lisusuti. Asengi lisusu to bongisa mboka banzela transport pour batam la malamu. Asengi que le gouvernement et fan de la penza makambo oyo bakina bazali koyo kelango pasi na tina ete mboka na biso ebonga. Alobi pe lisusu to repesa bango ba moyen parce que zali session budgétaire mais to rozala pe na contrôle ezali eloko to kotikate ce qui ministre nyonso akolekana plan d'action total à yango poto ndima pi to ko contrôler que asali to asalite oyo président lobi ezali ko lakisa nzela na tina ete misale ke ne malamu na ville à Kinshasa pour bana Kinshasa à vivre malamu. Est-ce que tu peux s'attendre à cette fois-ci que l'Assemblée provinciale est frappée par rapport à la gestion actuelle? Oui, elle est frappée. L'Assemblée provinciale. Déjà que vous savez le côté, je sais ce qui vous Mouta Kizaka. Population. Quoi accuser population Kizaka. On a l'habitude. On a une population et je sais que tout ça là dessus sous koleka. Ko sala sous koleka zali ko accuser te zali ko tinda sous batuba bongisa misala et kende liboso. Boyebi que tout ça là qui ba mission y inspection, il y a contrôle, tout bien ça qui ba ministre na ba question orale, ba question écrite, tout ça là qui musala na biso. Sikoyo wena zaki mbula liboso. Après tu as makamba Covid, moi tout ça la session passée zala quitté, tout ça là kaka ba jour et les cas qui muké tout ça qui musalaté. Sikoyo Covid les ana sima bien que zali kaka. Présent ko ta le bien il faut tout ça la makasi pour tout sanctionner. Ministre de la malamu te bien mosalo que les malamu te na déjà sokinini peut aller vivre la Kinshasa to ko landela yango ceux qui conseillent zela ko pesa bien orientation to ko pesa ceux qui sanctionnent zali to ko sur l'émotion vous frappez zakarate na lengi ko frapper zali conséquences il y a le que salami mabe ou esalami bien te ko corriger mais so ibino ko sa musalate wana photo frapper ou kolonga wana za solo ils appellent qu'on frapper ils allaient qu'on sanctionner parce que qu'on frapper la question violence sanction ils ont rappelé mi balai sanction positive pour non sanction ils ont rappelé mi balai ce que ça bien beaucoup monsieur ça sali mabe bon merci beaucoup. Merci beaucoup. Selon le discours du président je suis très content de tout ce qu'il a balayé tout. Il a parlé que nous devons quand même faire un effort, que nous pouvons aussi avoir des recettes pour bien travailler. Puisque aujourd'hui, si nous parlons aujourd'hui, que vous voyez qu'on était en vacances pendant au moins 9 mois, nous n'avons pas vraiment travaillé. Et c'est pour cela, comme nous avons commencé à travailler, nous allons faire cet effort que nous demandons que le gouvernement provincial puisse avoir un peu de moyens pour réaliser certaines situations qui n'ont pas encore réalisées. Pour toutes les personnes qui disent que l'Assemblée provinciale frappe difficilement le gouvernement du gouverneur Gentini Ngobila, qu'est-ce que vous pouvez dire? On peut s'attendre cette fois-ci que vous pouvez frapper ou sanctionner toutes les personnes qui ne vont pas bien travailler? Mais non, de toutes les façons, nous ne sommes pas là pour frapper. Nous, on va vérifier. Puisqu'on ne peut pas dire des choses que nous n'avons pas encore vues. Okay. Mais quelque chose que nous voyons quand même, le gouvernement provincial, il travaille. Là, il ne va pas travailler, nous allons demander qu'il travaille. Nous n'avons pas de complaisance pour Gentili Ngobila ou tout cela. Donc, on va voir comment est-ce que nous pouvons voir. Merci. Ok. Merci.
Excellence. On fait la cérémonie de séjour. Viens la raison. Prendre une minute, un confrère, analyste politique, au nom de Louis France, le futur président de 2028. Je vous salue, confrère. Votre point de vue par rapport au discours que nous venons de suivre tous à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ce que vous allez quand même un mot et à partager. Merci beaucoup, consoeur. Il faut nous rappeler que Plateau Nayosa, Plateau Liboso, a lancé qui candidature officiellement, candidature Nangai. Je suis heureux, mais sur le plan technique, il y a discours à Ndeko Godin Poyi. On ne va pas s'attarder dessus sur ma fond. Mais la forme, ce sont des souhaits. Mais au ça, la moi, liaison entre discours, la faisabilité et discours ne pose un problème. Parce que par exemple, tu as une maximisation des recettes. Si tu as une maximisation des recettes, il y a une entreprise publique, il y a Kinshasa d'abord. Combien Bapé Saka pour faire fonctionner ville à Kinshasa. Ça, c'est un problème qui n'a pas évoqué. Tu peux contenir les rigueurs, mais néanmoins, comme à l'objet, ça session est exclusivement budgétaire. Mais il fallait signifier l'estimation de budget. Pour ville et fonctionner, ça combien? Parce que l'Assemblée provinciale a une autorité budgétaire. Quelle a été la projection budgétaire en termes de coût à PC en côté? Alors, on va observer entre les discours et la faisabilité sur le terrain. Et puis, Nicolas Goya, tu remets à la critique maintenant, il y a faisabilité à discours. Mais moi, juste par rapport à son discours, quelque part, je me suis dit, waouh, c'est la toute première fois, mais je ne sais, j'ai vraiment apprécié les discours, espérant qu'il y aura de faisabilité. Oui, madame, le discours, il y en a au Congo. Le discours ne nourrit pas les peuples. Oui, le discours, discours, il y a bien d'ailleurs dans le monde des discours, il y a fiction. Au lobby, il y a 50 niveaux. Et on accroché dans nos bateaux. Mais ce qu'on réalise le discours, il y a un problème. Tu peux avoir chance à ça là, mais complaisance n'est pas la tête. Parce que au début, il y a qui complaisance est la tête. Mais sanctionner. Et jusque-là, on constate. Dans son premier discours, il avait dit qu'il va sanctionner. Mais début, il quand même mais depuis il y a fonction, mais maman, sanction est un mode de vie. Sanction est une sélectivité. Si on sanctionner, il faut la style de vie. Il y a sali mabe ba sanctionner. Mais quand sanctionner mutu mon côté, mutu ami balé pour sanctionner était masali mabe. Non, c'est pas encourageant. Mais néanmoins, ce qui rigueur on a un discours aux la factuel, les apona bien ya bakinois, on ne peut qu'encourager. Mais ils ont un discours ou un discours légal. Le discours, on a peut constaté quelque part où il était vraiment en train d'accuser mingi gouvernement ils ont en place gouvernement Jean-Tini Ngobila. Zai kotali sabango penza qu'il faut basa la makambo ebele ezali na compétence na bango. Ba réclamation à peuple ezali na compétence na bango. Mingi il faut basa la quand même on a proposé. Au lobby très bien maman, mais il faut que maintenant qu'on nuancer. Babi gouvernement Ngobila m'a interpellé bango. Mais combien de ministres il y a déjà dans l'Assemblée provinciale Awa, il y a rendre compte à secteur na bango et combien ont été sanctionnés. Si on a le discours c'est bien parce que l'Assemblée provinciale le gouvernement est redevable dans l'Assemblée provinciale. Et l'Assemblée provinciale est se limiter à niveau de discours, il y a souhaité. Mais on aurait vu dans le mandat quelques ministres, quelques mandataires, même pas sanctionner, mais interpeller pour venir rendre compte de la gestion. Combien ils ont géré, il y a budget, il y a gouvernement provincial, combien reste, qu'est-ce qu'il faut. Donc, tant qu'on a un niveau de discours, mais nous on a besoin que le ministre vienne répondre et on voudrait bien voir ça. Merci beaucoup. Merci madame. Bonjour monsieur Serge Fouamba. Et je vous présente comme un analyste politique. Le lot participé à discours il y a président Godin Poyi, na rentrée parlementaire provinciale il y a Kinshasa. Alors yo na ngambo na yo. Tango yo ki discours il y a président Godin Poyi. Critique nini okoki kosala likolo na yango. Bon, eloko liboso na koloba ezali moni
Batebele bayebaka tina ya kozala député provincial te Bibi Kapinga. Député provincial azali oyo baponi na bana ya Kinshasa pona kolobela population ya ville oyo. Parce que lelo tozo sakana, batebele bazo sakana na eloko wana. Honorable Godempo yazali président ya assemblée provinciale. Na kokosa te Bibi Kapinga ndenga za wana. Il faut yé moko na sepeli ndenga bimisi maloba mususu na kati. Ebeza na batu basala ba test. O ba bomba ba butu na bango balala te pona ko travailler. Eza na batu ebela tanga classe kala sisa il y a 10 ans 20 ans passé, ayi ko passer test mais lelo to kene presque une année yango ezo kene Bibi Kapinga ti lelo résultat et yebana te ti lelo nan pe batika na yeba te nani azwa na azwa te. Mais na sepeli quand même ndenga honorable Godempo alobe lelo ko na lelo. Bon, mon session budgétaire ezaka malamu koloba. Réalisation de loko population congolaise. Ça chiffre. Ouais, yangona na biso Bibi Kapinga réalisation de loko peuple congolais za kozela. On dit ba montant, maramu so koloba ona. Et la session budgétaire, oui. Mais il faut pas le carotter le peuple congolais. Et ça une session budgétaire. Est-ce que on y a lobby par rapport à la session budgétaire et qu'on a réalisé Bibi Kapinga. Oui, mais Léon Nazo comme makasi Bibi Kapinga. Parce que on se demande Tomoni est belé à ministre Batondi wana. Ba ministre provincial Batondi wana est belé devant le gouverneur Gentini Gobilambaka. Mais Léon na bombe Bibi, na bombe te Bibi Kapinga. Ba sala ka eloko mon côté. Léon ville à Kinshasa comment on lokola ville car ya Gentini Gobila. Mais quand même discours Yandeko Gentini koyoka quand même discours il y a président Godempo attend ici la vérité attend ici la réalité lelo bazali ko accuser assemblée provinciale balobi ke babeta kate baza bambo akopal c'est-à-dire bazali ko kamba lokola o babengi bongo ko bazali ko kamba lokola na amitié c'est-à-dire que moninga nanga nakoki ko sala e mabete alors yo nanga mona yo tango yo ki discours Yandeko Godempo tolobi ki alobi ba vérité azalaki penza clair mais est-ce que o etali bongo assemblée provinciale o yazali ko kamba ndenge oyo ki discours na est-ce que kozala na ba effet ba sanction e kozala oui Bibi Kapinga musala osala kezali ko panza sango ezali musala ya pamba te. C'est un noble métier oyo il faut ça avec vérité nyonso Bibi Kapinga. Na ko sa ote Bibi honorable Godempo yazali président ya assemblée provinciale ya ville province à Kinshasa. Alobi oyo il fallait qu'il aloba. Mais ezalande mise en pratique parce que la meilleure des choses ezali que tangu vu les autres tambouissama. Oui, mais ça là-bas, ça il y a belé à député provincial ba tondi na sala aux hommes na Bible. Ce qui mutu a une mention, ce qui mention bimi contre ministre mon provincial, au comment on automatiquement va changer. Ba so la penza non mais non continue mention na yo et comme que non pas voter pour na mutu wala ba sanctionner au cas tout chita si me betami nous sommes les affaires ya honorable président Godempo honorable président Godempo a ko loba na ye mais réalité c'est un côté parce que honorable Godempo ya juste président a ko vanda liboso wana yo sali mention na so bato alié kanyaka kuna na sima babo ko voter loko wana est-ce que honorable sanine ata yemo ka beti mata bina ndimi yango ça va pas passer il faut nombre ya ba députés ezala élevé pour que loko wana ezala mutona ezala sanctionné donc l'honorable Godempo il peut parler il est le président il a un mot mais toute chose dans l'assemblée provinciale il faut batuba voter yango yo ko dans les bons mutona yibi oza dans les bons et c'est yo lobi que non alongwa yo lobi ba sanctionner mais ce que mutona laisse kanyaka na bato et que simbi nango to babo ko voter bibi tozo sakana na mboka oyo tozo sakana na mboka oyo nazo parce que tozo gouvernement provincial mais le gouvernement provincial muta kosote ka kombo mo ndeye bani yebani ka kombo ya Gentini Gobila et ça kaka yemoko gouverneur Gentini Gobila nde kombo yebani. Mais tous les restes de ministre na émission na ndimite ke Bibi Kapinga ata yo moko ministre ngo na yebi Charles Mbutambutu tena kotanga loka moko te olobaki moko pesa ngai na misalo na ba Charles Mbutambutu loba asaka nini azali communicateur ye moto apesa kaza rapporteur hein je vous jure que tu as raison un ministre provincial il faut avoir connu. Un ministre provincial a mouté au tambola nengonate. Mais qu'est-ce que Gentini Gobila a fait pour que Batou baye baye? Mais ils ont mis ça là, zosala. Ils ont mis ça là, zosala. Ils ont mis ça là, Gobila tout mis le batou baye bien. Ça parce que a créé l'eau qu'on a kin bopeto. Hier on a reçu les lengesa. Azo bon sanzela nae. Batou baye bien naninga. Mais yo ministre provincial au fandi na bureau kangi maboko check cravate. Fanatique ya Gentini Gobila. Mais oui, au très fanatique Gentini Gobila. Mais Gentini Gobila tikali hier ça la succès na hier. A ça la succès na hier. Na koko ça été belé à député tozana bango a Bibi Kapinga. Baya kaka alati costume check cravate. Soka vandi kuna na si na liboso ba le kakate. Mais je félicite vraiment les bureaux
bureau et assemblée ils ont la tête baza bata félicité vous comprendre ils ont le rapporteur Junior Nemalemba ngato on a mon kai nabi mais un jeune comme ça aya vandi liboso bata est-ce qu'il va s'en sortir je ne croyais même pas qu'il pouvait faire 2 mois 3 mois mais là ils ont presque 200 j'ai compris réellement que pour ça la Moussa les a agités pour ça la Moussa les a dit ko banda vente mais les autres retard la ka ba tête té o ezali dans mususu ko ça là parce que quand on parle de l'échec quand on parlera pardon de l'échec il y a assemblée provinciale na ba tête o nyonso bazali bongo ko mimonisa to pe ko milakisa te bazali ko sa mosala na kati ba ko kweya e ko benda bango bato bazali ko sa mosala te soki lobi échec e bimi pour l'assemblée provinciale Bibi Kapinga omoni mutu soko zoteka mama so azoteka manga azotambusa ngo na sani il suffit ka sani na ezala ya kotoboka manga ndenge bando kweya effectivement tu as raison bango bazali bureau ozo comprendre lelo lobby ezali nde mutu na mutu fo eba kotonga ndako na ye pour que ayeba que non lobby est-ce que na kozonga les sous député provincial et ça blague te Bibi Kapinga mais mutu akosa yo te na omoni ba ministre ba yawe bele batondaki na sima ona yebisanga ville Kinshasa no ta l'insécurité na ville Kinshasa Bibi Kapinga ta l'insécurité yo moko ta na insécurité on dit ba activer ba kulu na Bibi Kapinga on dit kulu na ba lamusi eli susu on dit ba zu ba kulu na ba beti bango vaccin moko moi je me demande un peu hein donc c'est un peu la gouverneur Jantini Ngobila. Et na habité, mon général Kastongo, je vous dois beaucoup de respect, mon général. Na habité Soki, au quoi comme Michana, pour na oti qui général. Tout le monde qui général Kanya Mazala Kia. Les Koulouna malgré Bazalaki, mais ce n'était pas de la blague. Le problème est ça, il y a Obabengi, droit de l'homme. Tant au bateau, il y a la commission droit de l'homme, Barobanda Rotelema, Oebi Likambo et Tami Bongo Koboma, Po Yebi, Nali Kofi, Baboma qui Bakuluna et Belé. Est-ce que tu recontinues dans l'opération? Toto Kozong, Asimo, Maman journaliste, n'a pas Bissoli Kambomoko. Au monde, il y a Tali, droit de l'homme. Droit de l'homme, et si que Wouti na Mindele, et Zali pour la Bissonion sur la Mokili. Mais ce qui est mauvais, c'est quoi? Donc, comment qu'on paie sa valeur dans l'anti-valeur? C'est-à-dire les anti-valeurs ont pris place dans Mboka Oyo. Toujours favoriser ma cambouisanga tina dans Mboka Oyo Bibi Kapinga. Vous comprendre? Parce que les gens qui ont Kulu Nezaka Koboma était Bibi Kapinga. N'a pas un exemple Bibi Kapinga. Vous savez, le Cambo, il y a un gouverneur, il y a ville Oyo. Vous comprendre? Et vraiment, il y a un président assemblée, comité, bureau, il y a aussi assemblée. Vous portez le Oyo. Vous savez, Kulu na Bibi. Les gens qui ont Kulu na ville à Kinshasa Bibi Kapinga. Bakena bango neti, dans une neti na Mboka lokola na bakati na province na Équateur. Net na ba inongo na kati kuna. Bakena bango na place moko ba mélanger bango avec les militaires. Ba sali ba concession. Les militaires les encadrent. Vous comprendre? Si bazo sala bilanga wana, on encaisse quelque chose comme minimum comme salaire na bango na musala bazo sala. Ce que mutu akendaki na âge à 20 ans. A sali 15 ans. Azo bima na 35 ans. Toi bima na 40 ans Bibi Kapinga. Yebisangai, est-ce que ça suna tangana? Mokola zo bima wuti kuna tangwa na Kinshasa Bibi Kapinga. Bazo ba pesiye le peu à salaire wana. Même ceux qui bazo pesiye comme punition, bazo futa kaka 50 000 francs. Bibi Kapinga, même ceux bazo futa 50 000 francs pamba. Na 50 000 francs na bazo futa. Ceux qui ba futi yango pendant 20 ans. Et dire combien Mokola bimi bazu mbongo na ba pesi na compte na ye. Dis-moi Bibi Kapinga, ezaba aventure ezo salama awo. Ezaba na ba aventure ezo salama. Je parle et j'en profite pour l'occasion comme senga na chef de l'État. Oki Bibi Kapinga, lelo yo kozala président de la République na Mboka au Congo eza blagité. Son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali président Mboka. Mais kozala président Mboka, et biso ki ba sende leki. Ba sende soki l'équipe Bibi Kapinga lukela ngo sapato mususu. Na ko senga na chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Soki ba sende leki, oh ben siko zo tambola pour nous diriger Mboka. Ba kale leki ba sende, changer chaussures. Changer sapato, là, ta sapato, ce qu'on y a dit, bateau, bazo bundisa yo, ils vont sentir d'eux-mêmes que Mouto Yotozana, non, ce n'est pas ça. Pourquoi bazo benga béton? Benga béton, oui, c'est bien, béton, les appellations. Mais nous, on a le béton bien armé, pour que tu battes au calo, cassé, yango. Vraiment, je déplore. Le on a encore sauté Bibi Kapinga et Belé Bazo Fandawa, l'Assemblée provinciale, ils ne sont pas dignes. Merci beaucoup, monsieur Serge Famba. Vraiment, vous avez eu beaucoup de temps. Vous avez eu beaucoup de temps. Alors, de notre côté, Toroke n'est pas tout le monde un peuple, parce que tu as dit interview à Baté Belé, solo la paix. Vraiment, je demande au gouverneur Jantini Ngobila, merci beaucoup pour la Bana Elenge Sabaleli, vraiment continuer à œuvre wana. Hein? Gouverneur Jantini Ngobila, vraiment continuer à œuvre aux sala. Nzela wana ici là. Qui ne peut on a s'appelé ba foule ici li. Tous au moins les sous. Foule ici côté na bino. Non. Donc il est même na Kasavu. Ah, on va gobenga makambote. Foule ici côté na bino. Non, na sayo. Na sayo kende place to baki base ya foule. Okuni ici côté na bino. Kena Kitambo kota kamba Babylone. Okuta foule ça qui wana ezali sous-souté. Bima na boulevard Bibi Kapinga. Okomona ba éclairer boulevard.
boulevard est comme éclairé comme Bandagar central Tina Kitambo. Quand quelqu'un travaille, Bibi Kapinga, moi je ne suis pas là pour parler dans ma bêtise. On a éclairage public yo lingo kumisa na retourne aux questions to bimano la assemblée provinciale. Kuna to benga yango ezala ki projet to à réhabiliter car lumière. Bibi Kapinga, un projet, c'est un projet où la réhabilitation ne dit absolument rien. Le plus grand problème c'est la réalisation. Pourquoi ça le projet mon salité? Mais écoutez, Koufi a Pélici, on a aucun lengi. L'obin a tamboli presque à 1h du matin. N'a aucun lengi. Vraiment, Bibi Kapinga, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut au Koumissaye. Je vous remercie, Bibi Kapinga. Merci beaucoup. Merci. Alors, cette fois-ci, je vais prendre la s'il vous plaît, Eric, on sort dehors. Même Malibanda. Merci, voilà. Et cette fois-ci, nous allons prendre aussi la population. Ils vont aussi réagir de leur côté par rapport à Yamarambonian, Sondenge, qui a eu la réclamation à Bango. Torozo Bango pendant quelques minutes pour être solo là. Ensemble, na Bango, Boebi que biso ma mission TV to le baratozali le miroir du monde. Tozarali son abino ici qu'information ezali lito inabino makonabino ko qui en temps réel. Tozwa quand même bateau bazali peut ko vivre na réalité il y a makambo ezali ko le kana Kinshasa. Tozwa Bango pendant quelques minutes et puis to retourne na Bango mituna. Ndenge bazali ko loba par rapport à makambo ba kinois. Balobi ba kinois baza ba fanatique. Batikala toujours ba fanatique. Alors, nanga mola bango ba koloba. Bon, mama bibi aye. Mama bibi. Bosenga kinaya, ngayo na ye. Mbote. Mbote mama bibi. Malobi bino bakinois. Bozali bato o babengaka ba fanatique. Oui. Soki bo s'il vous plaît, je dois parler. Sika mama bibi. Soki boye esika bino boku misaka kaka. Soki ba pesi bino mbongo bozongi ndako. Lelo na makambo nyonso ezali koleka na Kinshasa, insécurité, makambo ezali koleka ba population bazali ko réclamer. Bino na ngambo na bino en tant que ba Congolais, en tant que Kinois, lelo ezalaki rentrée parlementaire et assemblée provinciale nini okoki koloba. Non okoki koloba mama na sepeli nanu, na sepeli na rentrée au lobby wana na sepeli makasi, mais biso antoyeli pena toza basé sur Jimmy Songe pour entrer na ena na parlementaire Kitambo toyeli neye molobe na biso Kitambo pe bele bayaki basi batoko aussi ça va besoin na basali ba besoin na biso te mais tongi to pesa papa Jimmy Songe chance ay va ko réaliser ba besoin na biso yako moti na biso to ya na sengote mama to ya na sengote abani mandat na ya saleli bino déjà ni banda bani manda na makamba kitoko toda makamba kitoko o l'autre là koki osala te oboye ba na mutu wana oboye akoki osala te papa Jimmy Songe kende liboso o kitoko to fongola na motema tala biso papa Jimmy Songe yaka kitoko fongola motema yaka papa Jimmy Songe yaka mama bibi abengi o yaka mama bibi ke boza bato oyo bozaka na bino ka ba fanatique bozo kumisa bapesi bino mbongo bolie bokamwani soki omoni bajeune bakoti makambo seke tozwi conscience makambo te ke po tozwa mbongo te tokosalamaki tro bapesaki biso mokongo oyo topesi chance oyo tozotinde kaka akende liboso. Merci maman. Mais alors ndenge yo lobi botinde kaka akende liboso awa sikoyo assemblée provinciale basili ici déjà soki bozali mpona mbongo te bozozelani la député la biso doit accompagner to pese le coup mo a mérité pour ma masala na Kitambo o mususu ala kokai ko sala te Kitambo ekomi kimia Kitambo ekomi te maya ya sara mama oh mama s'il vous plaît. Bon biso titoye awa toye pona mbongo te toye te po baba pese biso soki ba mbongo toye pona mbongo te toyende po to accompagner honorable na biso Jimmy Songe ndenge bafongoli babandi makambo na bango lelo yango mo toye to compagnie ye po to banto peso honneur po bao bayaki na sima basala te loko moko te mais loko aye tomoni aza na bolingo
aza bolingo moko ya ayebi kosola no na bato le ena no eloko to linge po parce que ayebi osolola ata aza na eloko te mais ayebi kosola kitoko asola na bato bien ayebi ofaa na bato yango moni toye to accompagner ye nga soki nakobakisa oyo wana azalaki na kitambo abandaki kotika bakuluna na kitambo ye musane kokanga bamama kosala badesordre na kitambo kopanzala biloko mais papa oyo aye azodenonse bakuluna lelo naloba ya kitambo zero kuluna mpona papa mais papa azalaki liboso oyo tovotaki oyo bavotaki oyo boyebi wana kuluna na kitambo soki papa moliere aye afilme te akangi kamera te kitambo eza mabe kitambo eza bien abimisa kitambo bien merci. Alors, s'il vous plaît, vous êtes nombreux à nous suivre de partout. Ma mission TV, le miroir du monde. Tolobaka tozali li sonabi de sika information ezali lito inabino makolo na mino kokita en temps réel. Tokita ki awa na assemblée provinciale, bomoni to banda ki na kati to bimiti libanda boyoki population. To silisi pona lelo. Merci à la grande équipe de ma mission TV. Merci à Derrick Loukeba derrière la caméra même temps machine. Merci à Volding Touka à l'assistance et pourquoi pas à Patrick Kitoko de l'autre côté de la rédaction. Bye bye, merci. Ma mission TV, le miroir du monde.